Comment on a? On a Maïlo et fille. Maïlo et fille. Fille. Mon sous le lobby. Désolé fille. Ouais, moi lundi one. Bisania c'est deuxième les filles. Comment les filles? Bien que filles. Bien comme les filles. Bien comme les filles. Maman les filles. Maman pas ma fille. Infraction pour carré. La so ezomona na pavement ezalaki balongoli pavement batiki mabanga tianani sans kosenga na l'état omoni na yebite donc bozo osala makambo maman bonjour mbota na yo mama mama nga na zatu na sonasi na commune mama kombo na yo ngani ke kombo na mki mama je suis à batu ya l'état batu ya mideko mama ndeti boze fraction batandaka na singa yo tina kiti eze fraction moustiquaire bachaka yango na munya te oyoki moko bachaka na munya te infraction kan okangami yami bale toza kuleka tozo kota lupango moko moko tokuti niri awe zati nana buki niri yo papa nayebi ke boyende kosala recensement mpona bokutana na biso na bainfraction papa na okabela mino ata 5 000 kuganga makasi te pesi yango na mbote ya likasu ndenge tomoni miri babuki apres nzete ezalaki wana tout à fait bokati nzete sa leta pe nzete ozomonana ezalaki ya jidame eza danger 5 000 olobi wana eza mbongo me mata moke mpona yebisa yo yokanga mire bobuki mire so ekoyelaki bana baza kosakana ale bobengi leta ya kotela biso likambo oyo soki nzete ekoyi mama oyo aza koluka wana nani ngani azoloba kuna bato leta basawe tozo koyebe kuna ese wese eza malamu lupango mbeza ya yo to ndambu mpo naza komona lokola lupango oyo eza ngambo bato mosusu ndenge naza komonela ngai nana eza ya kokabwana eza lupango na yo soki ntango yo nzete okati nzete oyaki na leta te pourkui papa nakataki nzete po namoni bata nani baétape nango ekoma okote eza infraction makasi deuxième infraction mire koyaki obengi leta te bokati nzete omi 3 infraction mosusu tokende wese wese eza na mokeza te mama epuis infraction mosusu namoni mwasi ya monene seki aliaka mingi wese etondi en plus awa pavime eza te tala yo moko soki mwana kimi mbangu abukani lokolo papa tosolola na ozoya mama oza koya bonjour maman mbota na yo Bonjour papa. comment va la santé Oui, je vais bien, merci. dame ta fière Non, c'est ma façon. Hein. Maman c'est bon je ne pas maman eloko ya liboso infraction na yo ovandi na moi place ya mabe en plus place ovandi place wese eza eza kotindo der yoka der ya makasi olobi Ça fait quoi? comme eza kokanga bakate bino mai tala yo moko infraction infraction déjà wese eza kobiso der pompe bakata Justement. troisième ovandi place ya moi 3 Infraction papa. place ovandeli antenne likolo ezolakisa nini ekomi 5 on a 5 infractions. Mais en fait, papa, on comprend Binoté, s'il vous plaît. C'est quoi le problème? Sixième. T'as no vandi. Ba pantone za kotoboka toboka. Tout da commune. Mais naza lopango na biso. Lopango l'État. Naza na droit ya kolata lamba nyonso. Lopango yeza ya bino, mais eza mabela l'État. Et puis infraction mususu. Biso ba mikolo tozoloba jingala, ya toloba azoloba français. Intimidation. Tokangi yo. Papa. Bon, maman to yeboui. Be professeur Bilé. Moto la nanu sosate. Tala pa shovandi yo moko nani. Soki bana ngoki mambanga. Mwana koya bukani. Ndeko lo pesa kobenga l'État ya. Ata yo moko. Zana makanisi na biso. Toza bata l'État, service toza ko sala. Toza ko tala nyonso. O etangami mokonzi ya mboka. Alobi bato nyonso basala nini? Babongise sika baza kolala. Et sika baza kovanda. Na ba mampa. Tala yo place. Tala lupango tala. Obimisi armoire. Ojo tiongo na libanda. Ils ont besoin d'aide. Ils ont
Comme qu'on ça la veille. Moi na bukani. Bon, nous on se trouve qu'il n'est pas été. Après ça nous dit na naye. Comment on a? Comment on a Maïlo et fille? Maïlo et fille. Maman n'a pas comment il est fille. Non, nana et fille. Vous avez famille? Non, pas famille. Vous en foutez? Maïlo c'est biso mitubo yo pour nani? Maïlo et fille. Comment on a Maïlo et fille? Tu veux vous en foutez? Vous avez combo dans la mon corps. Il est fraction. Infraction monsieur. Yo locataire et fille. Quand le pangou et fille. Merci. José Lana Goana. Là nous venons au moko. C'est ni papa. Hein? Ils fraction. Ils arrêtent. Ils arrêtent. Ils arrêtent. C'est aussi la norme de fille. T'es aussi comme une fille, Bima. Et puis, nous étions Boukana Kwana. Ils allaient c'est ces filles. Comment vous êtes locataire? Comment on a comme le cocana? Infraction, hein? Tu as sima. Tu as une mise en garde. Yo, bon, c'est mise en garde. Bon, ça t'a moi, hein? Moi, ban. Maman, bonjour. Tata la mise en garde. Maman, là, yo. Malek, là, yo. Papa, le bini. Vous avez combien? Ah, vous avez combien de temps dans le bini, yo? Vous avez déjà l'état basé pour tourner une question aux autres. Vous avez 5. Ah. Comme le Bamena Nabine. Vovo et fille. Vovo nani? Et fille. Comment? Maman, nana et fille. Comment on a nani? Comment on a Nga Annie et fille. Maman a yo. Maman a biso. Marie et fille. Leki no lobby. Leki nanga. Steny et fille. Musu so lobby. Déolé fille. Ouais, lundi wan. Biso ni aso toze ma fille. Bozo lukani papa. Na tuli boy. Injira la nani. Bino na yekuna. Vous avez famille? Té, toza famille té tokutani papa. Bino na mama luhang. Vous avez famille? Té. Maman famille. Biso ko futé là. Ko futé la kawa. Comment combo isanga na? Yo fi bango de fille, yo petit. Nga ibiti. Comment se fait? To koti ko kanu pété. Toza pe la infraction. To kanji bino. Yo tuzo kena. Ba koti mbala moko. Côté directement bazu combo pour le aux hommes infraction au candidat il y a bien quand il y a bien que fille ma ba opesi biso te na tongo likamni nani maman apesa biso adef sa biso mapa ya afana la vie adef sa biso mapa comment nani bien que fille donc comme possible comme fille comme nini na tuni fille usilize leo pena oya upige oya kusikia kama papenele yana leka na fongi na ro ba no bozela kama ba buntu wa po na tongo bona suita bombi balanzala ta maman papa bonjour bien que fille na pe bien que fille ma papa comme na ma pe fille pas biso oteka kama ma papa comme na fille no ba comme na fille boulangerie wana et puis boulangerie comme la fille Roger c'est bon c'est biso mito ko na niveau yo banda wa ya za bota oui na bota je peux connaître on me réflexion ayeye mo ko kanga ye mo yo kanga yo bokanga na problème ni papa na comment les filles bien que fille bien comme les filles fille maman de fille infraction au cas d'infraction amende n'ongoza $80 tango wana papa okobimate pourquoi biso nyonso tuna kata ngana tuni yo te biso toza na posa yo na kompana bino te na kotuna na commune awa te na kotuna te tokandi yo tozokende kosamba bongo comme fille mais ça problème ça comme bien que fille mama ya mama depuis na boulangerie wana foto kanga ya boulangerie fille problème ni ani e fille bobeli ngana kota baka ani yo tozokende na yo abimisa bandeko na ye bandeko na nyonso na commune na ngwele ka infraction bon pona lupango efa bafandi ma de bora fille bango ne soza kuna baza ba kuna ngambo kuna bango ne c'est bon kana biso ka mbota tata mamani naipona musala na ya ba pavement papa pardon yo sala pavement yo ndo sala pavement kika yo sala pavement oui ngana senga nde mnosala musala nyonso ndo sala musala nyonso ngana kanso yo locataire apo nezo kota petit awo comment tu yena lupango ata yo moko lande tala réflexion nga biso za ba ja commune
Toza Hollande identité ma problème est ça. Ouais mais ça boy. Likambo eza awa eza. Ça la restatima. Toyeba nombre de personnes total wese lupango. Déjà awa tokangi bango fautif. Malupanga to sola malupanga en tout cas mana ça problème té. Si vous voulez l'église biso awa, mutu nyoso komona ye fille. Maman wana komona ye maman fille. Oye oyo bien que fille tekaka mapa boulangerie komona ngo boulangerie fille. Yembe papa Brunel les filles. Oh. Papa, et bon yo kombo nani? Nga kombo na matalatala. Matalatala. Papa yo kombo nani? Ngai komona nga Mwanza, tatu Mwanza. Donc omoni Yo Brunel Brunel Kalombo Jilundo et fille. Fille. C'est yo papa matalatala. Matalatala les a non. C'est quoi pour c'est ça? Coco Berry matalatala. So yo kote kombo nga. Abe nga papa Berry matalatala. Oko be nga pe Coco Berry matalatala. C'est quoi yo papa? Ngai tatu Mwanza. C'est que nga na longola côté mnatsa pe fille. C'est que biso nyonso tokoma ba fille. Infraction na kangiyo to kangiyo. Ndenga bien. Po to silisa makambo yo. To benga po emsusu ngana za mutu na sala musala. Comment na pese fille eza coïncidence. To zo benga mona moko wana zoya. Botu na ye. Soki ayebinga te ayebite ba na suba yiba. Netinga Be ba lobi na ba voisin kuna fille. Tu pas voisin. Donc il tout ça koya. Tout ça ngana ye usa musala papa. Na sa problème. Zala wane. Donc ça va tout nyos bazana kama fote. Ba tout ba fote zo koya na bangwa. Na sa papa. Bonjour. Moi noy. Je suis na libanda. Yebe comme on dit fille. Maman, juste nazo comprendre. Papa to kutana na libanda. Atuninga question kombo na unani. Ba sa suivre renseignement sur le mot rabongo. Ngai na expliquer clair comment on a Jigel et fille. To kangiyo. Ah, on a problème ni problème. Toujours que la commune. On y a pas maman yo, pour maman yemoko. Asa et fille. Maman pour ses filles. Ah yo ki. Bango ba voisine na yo yo moko lobe. Oh yo ki yo. Yembe fille. Oh yo ki yo moko moko kamwe. Et puis ba voisine nini ba mungando. Ngande fille bango. Ba mungando. Zéro nazo comprendre té. Maman, s'il vous plaît. Nga komona nga Jigel et fille. Yé pas lobi et fille. Yo pe et fille au juste et fille o wapi nazo comprendre té. Yo pe loba yo moko. Yo moko loba. Témoignez. Ah yo ki yo. To kangi bele ye. Maman. Ilo kangi bilo. To sali resasement na biso ya mapango. Ah. Eleki nango pe bien. Mais elo pousser biso to kanga bilo nyonso. Pour la combo fille. Non, même comme fille. Donc, Gabriel comme fille. Gabriel comme matériel les filles. Comment il y a combien moins de filles? Maman, il y a pas combien. Allez, maman, merci, s'il vous plaît. Toujours sur la tech intellectuelle. Je comprends. Ce qui va tout passer les filles, mais on a la conscience dans la vie que papa n'a ngai. Abota libandate, aluka moi si mo libandate. Comment biso to za ba filles? On lobe na mako, il y a pas de kangeli ya ngwana. Tala petit lobby. Et là on lobby ya ngwana. Maman, maman n'a pas de place. On le bélango coule na commune. Maman, yako to yepa na yo attaque maman. Kanisa bana nyos pale. Tellement to kengi. Nambo on le pesa biso. Moi to kende commune ezate parce que bolokoti batu nyonso libanda. Bo sali recensement na bino. Boye na kati ya lupango ba efi ba permis ebebe. Siko natali sabino signification ya efi. OK. Efi wana bozoka efi. Asala bolam ebele pe esilaka te. Yango wana a partir ya bolamu na ye, yango wana même batu nyonso oyo azobota akanisi bolamu ya saleli apesi kombo mwana. Oyo ubi aza soki ndeko na ya boti soki wapi akanisi kombo ya bolamu ya efi apesi kombo. Ezaka kateke famille te. Merci maman. Bolamu ya efi ndo moni ezo panzana partout. Bomoni efi wana aza musali ya nzambe. Efi wana kaka bozoyoka. Kombo ya boulangerie wana bozoka boulangerie efi. Donc na kati ya boulangerie wana ONG ezali, orphelinat ezali. Kaka mama efi wana afana kawate azaka na Londres. Azali ezanga te. Ngapela nzika kombo na ye. Kaka mama na wana alimbisaka bato ata baosala mabe ndenge nini yalimbisaka bato. Kaka mama na wana asa femme commerçante donc mokili mobimba.
mama nana wana asalisaka bato oyo baza kolela ntango nyonso pasi ye atikaka te asalisaka kaka mama atanga mpe naza kobela kosambela akosalisa yo akosambela mpo na yo mpe obiki amen ye na kondima na ye soki asaleli yo priere obiki na dusambo na losambo makambo nyonso yango wana ozomona kombo ya mama nana aza na bamaison aza na bamaison bamagasin atekaka bamaputa basuper bakabelo atekaka biloko nyonso y compris na bachenete bachenete ya or atekaka ya bachenete ya diamant atekaka ya argent atekaka voire même ya bafantaisie mpe ya qualité ye asalaka nyonso aza mpe na église ateyaka ntina baréseau sociaux ndenge bozomona ye wana abo naye kocomprendre le moro papa na ngai bino bose trompe par rapport ya kombo ya baefille mwana part na ngai soki kenga babengaka nga jigel efille parce que mama na nga ntango abotaka na époque wana azalaki na difficulté ya kofuta maternité selon histoire alobi ezalaki na mama moko boye ayaki soit disant azalaka na Londres azalaka na bafere na ye ye soit disant que aza mutu moko aza kongolesa akendaka ye akamaza bambongo na ye me ayaki atiaki bambongo na ye mpo batutu kaka mama na ngai te sali nyonso wana afutilaki bango bambongo nde yango moni sikoyo ke mama na ngai nasi na reconnaissance nde abayeke banda lelo mwana ngai napesi ye kombo efille siko babolamu na tellement eleki ebele peut-être asalela nga asalela mama asalela bandeko nyonso ngai kutu papa ngai nazalaki nanga koteka te nazalaki eloko akosala te amemanga na boulangerie na ye efille mpo nazwaka mapa ozomona yango ndefisaka mapa yango nadefisaka mapa siko ntango natandi ke nazalaki na eloko te mama moko boye asungi ngai nkombo nanga eza bianka zanga me ntango navai natali bolamu wana ngaki te nalongola poste no na nga nazwa kombo ya efille natia yango moni na descendant na nga mobimba jeune fille na ngai ye kandi pokokane mwana ngai ye donc papa edérange bino te soki botamona na nzela bomo bahéritier babengo wata donc eza bongo ça veut dire que balandaka kaka eloko ya malamu tellement mama aza social batuki tokoma baefille mwana yo kasi papa Brunel Kalongo efille nalobaki ye Brunel Kalongo efille oya parfuma ntango nayaki bakangelaki po oyebaki te voilà ignorance papa esi bakoli papa bongo mama nazalaka na zemi na ngai nabota mwana nga kombo na ye Emmanuel efille yo mama Emmanuel efille na mama Emmanuel efille donc kombo Emmanuel wana eza kombo ya papa ya mama nana efille wana na pasi ya kobota na nga na ndako kokoka kobota te nde mama nana efille abenganga asambela mpo na ngai kaka ndenge asambela mpo na ngai nabota mbala moko na nde nalongola mpe kombo na ngai nalongola donc natya kombo nga moko mama na kombo na ngai efille mwana na ngai mpe Emmanuel efille nga mpe nakomi mwanza efille banda lelo ngai nde omoni nga boye matalatala nakomi matalatala efille c'est que non papa pas déjà comprendre moi okende na l'étage te c'est que biso toza bana planète nana efille